Yo stade était yote. Vino zaki di bon. Você quoi? Vino zaki wana stade. Vino zaki wana te. Você quoi? Mutema babe. Na bato ba otema, bato ba encourager ba lingi yote. Buni boyeko. Baka la posa to seka. Ka biso lila ko seka. Tu wa muto. To seke to. To seke o ming papeko. Pardon. Você quoi? Yo, mais você ka me ablo ba kasi Nani. Ah, papa! Donc, il y a mon stade était yote. Donc, mon stade était yote. Eh, vous quoi, t'es maman bé? T'es maman. Alors, quand j'ai arrêté, ah, vous êtes arrêté? Non, on consomme ma bébé bon. Aïe, aïe, tout ça le dit. Donc, yo somme au stade de Pesson, yo était yote. Stade de Martyr. Stade de Pesson. Ah, mais bêta plein. Bêta, comment on dit? Abeta spectacle c'est pas là. Ya. En fait, tu vas te voir que dès que tu n'as pas un concert ou azika te offert non kinangati. Non. 30 ans na mboko couleur kubuka ta masita ha. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande makam. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission, mesdames et messieurs. Vous savez bien, nous sommes sur Vérité Plus, émission Oyo, Tobo Maraté, le côté Zaraté. Awa, tu as toujours la vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu allez Awa, tu allez Wapi, tu allez na agence Noël NG Business Solution avec le boss Obed Nzaou. Balobi, Awa, ici, comme tu as la foule ici, Barotinda, Fret, Maramuto, Osama. Na sécurité nyonso na kati ya Buma olukika China mall mwa baizara ya Buma okutana wana na agence Noël NG Business avec le patron Obed Nzaou okoti wana otuni okutana mama secrétaire mama Daniela pona ko tika biloko na sécurité en tout cas biloko et okende kitoko makasi à travers cette émission aujourd'hui vous savez bien tu as rapporté sur la sub-actualité tu as ka to sur la actualité et les karalambo na biso na ko mba Chris Kai. Moi, c'est Pembe, certifié sans tâche. Je suis un peu solo. On a même bino awa na kati agence Nola NG Business. Aux ana biloko tinda na Congo, Dubaï. Au tinda soki wapi. Aux ana awa traque code qui n'a samedi nyoso. Ils ont kende Lubumbashi. Agence abalukuta ba okosa ko sabino na boye ba ke place au routine de locaux et comme une assurance nyoso. Ils ali awa. Adresse za musikate numéro na bango zawana. Ulu eka na Buma. China mo tuni kaka. Agence Nola NG Business Solution au Gozala Mobimba. Kiskai, bonjour. Yannick Vangue, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Thank you. Tu as mieux les sujets zongela kaka. Non, il a été dédié. D'abord, c'était pas des sombres, ça m'a petit Jésus. Voilà. Alors, compliqué le roi ministère Anza. Il est chez mon patin d'Abilo, on a confort. Il y a une agence. Il y a une agence. C'est dans les message. Il y a une agence d'Abilo, moi, quand on m'a recommandé. Ça sortit de la route. Non, il y a un message de commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Chris Kai, bonne ça va? Santé, ça va. Santé, ça va. Sauf que, Benemi n'a pas mon message, n'a pas trop. Benemi n'a pas mon message. Il faut que Benemi a sika, barando sika et tout. Oh. Yes, so monte Benemi n'a belé, baromba fan club. Yo luka ba problème kado. Yo go fan ça faut rankini ka. Papa we maloba. Moni si ça to zelo na ninga buzoba. S6. OK? S6. Ngai awasi. Na kuya mede lali makasi pongi. Banani babenga bomba ne. Bata media bakoma na ba mukala ya ba coopéra basi bakoma na bango ndeti na oye bate rôle nini en fait elle a yeka oui ça mara mambo pe samela yo ana kisi ndumba kido mona ndumbe lo imabe répétez ça ndumbe lo imabo mona azate ndumbe kinda boyi tant que ngana on a balité bo traiter nga bakomonir so Jassim. Parfait l'année, on va venir voici l'homme. Il a dit ça. Moi, c'est ça dans la relation. Moi, relation peut ça va dès que peut ça va tout passer. Ya, changer à 10 fois. Les camboni. Na mila koka famille biso mutu te kamba mila koka non te skoli kamba boni au balanga ouais. Nous doit changer bibali ya nyoso. Non, changer ba ma confiance. Voilà, merci beaucoup. Et puis faut que ba moment ba ba fan nga. Ah, bango toi. Oh, bon, nous sommes pas fan de personnes. Donc, il y a papa abisso dit des choses. Il y a des fans, il y a des choses. Ma fille, je veux pas ça. Voyez, papa Natos, mais le reste est là. Merci beaucoup. Christophe, tu es allé solo à Saï, à lobby. Aza, faire Azali Fali divisé par 5.
Donc, ce qu'il fallait, ce qu'il faut à 5, non, là, dans notre émission, divisé par 5. Divisé par 5, le mois bongo. Au bout de l'eau, il y a faire rigolo, ils ont préparé Adidas Arena. Il y a date. Toutes ces dates. Toutes ces dates. Oh, 9000 places. À 5000, mais tout est à date. Tout le monde a dit date comme ça, ça faire à la fallu diviser par 5. Ça, c'est tout saloni. Tout saloni comme un casse. Papa, d'où qui m'y a été? Tu dois concentrer dans Adidas Arena. Après, on a un shop, nous sommes Adidas. Adidas, c'est mon anaté. Comme cher, Makassi. Non, bah, chinois. Non, chinois, cher. Et comme cher, Makassi. Hein? Et comme cher, Makassi, comment on dit ça? C'est tout saloni. Papa Hervé le banet trop te dénarcer déjà n'a bien que Papa Hervé. Pour ça camarade papa a visto d'idée son bien appelé bien que pas respect Papa Hervé. Yes. Et qui n'a bon camarade papa papa. Ah camarade papa bino. Papa OK. Bon so ben nzao je sali. Voilà. Bon so ben nzao dans le passe sali. Ala mikili te azazonga ki. Te même c'est azonga ki. Donc après mise photo que lugai de transport assuré. Voilà. Là sur la alobani trop tia zobara. Il te faut combien? Est-ce qu'on loba en France? Merci beaucoup, le boss s'appelle Nzao, toujours. Adidas, tout est date. 9000 places, ton 10 000. Oh, ton 10 000, ça, c'est le gars qui m'a pris. Au moins, la minute, tu peux ça, tu m'as camboté, tu peux pas m'amener mon touté. Oh, ton 10 000, et ça, bon, ça, c'est le gars qui m'a. You peux alors, you peux, on a un problème. Autant on a pas sous-bassement, au bâtiment, sinon, vilunga. Tozonga on a problème fa libotana on a problème atobala soki ne on a problème tozonga losi pourtant na poso abi fala leki faire la nara fali na batap nyoso ba panyoso fala leki faire na nini nga par exemple batu basala na mona ngo lokwa nga ipesa nga kanda fali ana nzela na kinda ka faire ana nzela na esko ko leka ndeti nini fala yemba ka faire yemba fala bina faire bina esko ko leka ndeti ba bonso ba bita ba conseil bonso bana ba conseil bonso bana ba tolanda ba ona sima esko ko leka ona par rapport à nina comprendre ka leki na musique qui a les na mayele a les na mabele ba succès ba trophée ma kokanga photo na ba star ya poto nde oza mayele to à chaque fois soki collection mo ebimi yo wana abeta onde oh wande oza mayele ah bah ça nous autres va d'abord bah ça Papa Hervé alors concentrer ma classe toi na tante ça c'est bazala matanga ya zokena ba émission politique ça polémique toi na matanga please na bango ba matanga parce que ça comédienne yes parce que toi na matanga te papa ni kama oni luka kimia moli moye de non et teligala la bodu kuna maoko to sembisa makambo yo lisusu ya sai ah papa tiens c'est toi elosima Parlons d'Adidas Arena. Je tiens à vous informer, fanatiques, les amis de Papa Hervé, les amis de l'idée sombre sama ma petit Jésus. Rendez-vous les amis encore. On a photo lobby là, on peut na trouver na calmement lobby là. L'idée sombre sama ma soutien Adidas Arena. Faire école. Donc je m'explique. Barbecue zala, Kane zalara. D'autres concerts live, il y a Papa Hervé. Donc, les amis m'ont préféré mais tout le bilan vraiment vert et sombre. Mais oui, que les premiers peu oisés quand congé à Adidas Arena. Oisé quoi? You, mais c'est oisé quand même bien ma casse hein? Ah papa, donc yo mon stade était yoté. Donc mon stade était yoté. Oisé quoi monter maman bé? Était maman. Alors que Arena ah vous êtes dit non que ça m'a bébongo aïe tout ça le dit donc yo sommes au stade de Peso yo était yoté stade de Martyr stade de Peso sommes ah bien bêta plein bêta comment on dit ah bêta spectacle bah c'est pas là ya en fait bah tout bon que dit n'a pas concert oisé quand tu fait non que n'angati non que binani le bon oisé ya kala kasi ngo bete ndo et la côte bongo mais wazeka ya wazeka tika te Adidas fallait so tenir te papa vana yo komere vana yo vana to nga orchestre na poto ko sa bongo te pardon vana yo omona poto omoni lelo so fallait azate na musique eza mabe par rapport à polémique ngo ki bien te so faire azate Papa Hervé et qui mabe moni polémique yana e ka batumi bali wana ff fali na faire ya linga kota ngwa te papa ko sa tout saloni FIBF Félix yete ya
yo stade était yote vidéo zaki di bo c'est quoi vidéo zaki wana stade vidéo zaki wana te c'est quoi mutema babe na bato ba encourager ba lingi yote baka la posa to seka ka biso lingi na ko seka to wa muto to seka mingi papa ko ki pardon répétez ça papa to seka mingi na bingo papa par respect au moins les visites n'étaient na arena kitaki atali arena bingo tondi sango moni wana tellement ça la bio Michael Jackson mais vient comment me la comédie la musique vient comment me la comédie la musique avec comédie la musique stade wana ndé stade très pour ça de olele stade ma dofolo au question na arena ah Félix Suzuki voisé quoi bana ba misère boyo kimanana pour bon ba voyager raté oh bébé ça non mbongo nani ndesi moi si ya bien ya propre makasi bo akikosa voisé quoi pour ça moi soa ki makasi manefo moi véhicule akikosa voisé quoi petit Jésus le roi d'idée chombo le roi Bedenzao le roi boss Bedenzao le PDG Bedenzao il parle pas trop en fait a donc a démarrer quand comme ça voisé quoi voisé quoi bon bon donc ba c'est ma mututé hein abi place à télé bien ah beta plein peut-être auto kota ba koni aso kota na robeta ndeni ka c'est l'autre tuna robeta ya prompté waze kwa robeta nini vela biso waze kwa robeta Adidas c'est ça prompté mais okobeta ndeni pour abonner ba non qui m'a bé pour ba jo ba jesa ba biba royati pour le moment malongo ozate c'est comme ça l'autre na stade ça l'autre na mboka na yemoko on est mieux chez soi ça l'autre merci mon ami akeo za kuna ah ok na waze quoi ah waze pas waze kwa beta le 1er juin merci mon merci pas à 100 position na ba tunyo sa kitio ba kima kuna ayo okay yipe osaka lobi to monyo kuna yipe komi lokwa papier yenga mususu nde yo bersi lobi to monyo kuna leto zongelo leto oh azo ngani na vie conseil au pesa waze ko dani waze ko mukolo bon il y a des sages biso nyonso mpe tovanda mpe na ndako toolanda mpe ana bongo sikoga conseil du pese vetika non bato baosaka mpo toseka tolembi na biso koseka toseki mingi depuis tobandaki koseka toseki trop papa tendo tika stade polele oseka tika papa omoni mbongo wana sata ma mususu vie na ngana ndenga mabete na pere c'est ça ma mususu mpona bamise bokima yo nanu mpo eza occasion peso occasion bokima yo mbongo ekiperte perte atika na pardon ok merci beaucoup de maintenant le solo père ba prêter mboko yo ndeni mona ba ndeni ba quand même ba se retrouver ba bibi na fodi si bozana ba prêtre bozana ba mécène ba tabalar ba nini bo se retrouver quand même papa zonga bien za ko sa te fo pona loba be pour mambo ko mi série comme c'est oui mécène na jobo akamo na bi na jobo amoko dide sombo samamba petit Jésus solo nous vivons le port encore et toujours il est et puis à Rosala kaka mécène na jobo wana na kota ba mécène dide sombo oboyi mi bamba soki bapisa vie na yo ba coopéra belé baza mécène so ba dide sombo ba beta bane on rapport nini pour ba beta ça banani otolo ba mambu vérité YouTube ezali batu bazali et tout image na YouTube beta vérité watanabe ba beta ba fali beta ma bina filé ba mécène baza de ya ba osko c'est comme si ça en ampleur en fait de omoni so sa likambo kombo no yo mono epezaka era mutu mo boy asane likambo betema ki ana kombo mukuse boy petit vient manger moi comme malem ti kombo goya mona ministre vitesse makamde zo kene to luka kombo ya malem sala ba axe sala makambo na Congo ba biba boka ba message na biso ba bibi no bondi ba ba vient na biso jobu ba mitema mabe répétez ça non lo ba maram no ba lingala no ba français te no ba chuluba te ba mitema mabe ba complexé en fait au mona chroniquement ti mo ba uti Congo aye bino ba papa mikolo bo sala ngonde wansko luki petit no mo boye bengela nga nano azovana na hotel ni yo wana odema mutuka ba mona yo mais biso tozana bino ya ba mbau na bino sine boke no simsa bakar na bino to supporta bino répétez na biso sine boke no simsa ba TV na bino bo ba vie na biso o ba simsa la TV mbaye beta ba siko la bona siko
le roi mbongo le roi équipe zaba ma yé en fait ou mo so zimbo alors le roi mutalibo le roi ndé chez ma chérie allez les mbongo so kamba we beti ngebe TV ngebe akomolera lelo moi yemo ko coopérer akomi na mala ngula coopérer mususu yaki mutema botra ki mutema bena bino bo valoriser biso likaboni bino ka ne bo pesa biso makambu pesa biso makambu au moins ke ba kombo na bino pena libanda nyoso na kolosi na kasumale se yoka bon batinda na Congo na Congo batinda ba 200 ba kana kindi Congo yoso ba Congo ko kana kindi na kasumale se ba yibo ya ba pete bena azo mbeta tona tona ngana za prete ngamba embwa esuka ka wana na kin so akomi ya Lubumbashi bo batuna one bebiote bo mitema bo ba complexe en fait n'était complexe en Zariani baba bibino bato bo suko na jobu bo bebisi media oka voice mutona aza munongoma sebe 30 ans na mboko te couleur e bongate n'était so za la couleur ni ozaka na des chemises ya noir na ngona ba fleur ya rose nango media beba yo za na mboko na jobu osala ni osala mboko osala ni journaliste nga pena ata na Melibiamba ata na kutsongo ya ndeni eza ali beaucoup mamongo à Johannesburg je te sali elombe je te sali ye pena abuna o senti que média ke nane ke na wana yo salani apa ko panza mabala bato apa ko kekota ki Mario apa ko tuta ni sana biso na mitu yo na tanga comme on te pona fula ya autant comme tu te pardon yo après ça wana bala pour ma français netinga na loba français trop bien mais ce que émission fona ça donne lingala po pesele pesa makambo yes yo pandi mabala bato yo pesele ko seli bato makambo yo nga tiko na kasumbale sati ozata na Lubumbashi te oza na kolozite wana kasumbale soko ta poussière mozo fom na yo zaka osadi bimisa ta be mission no esala impact makase bouger jobo ezate ce que mon roya makasi po ele ka beso oba ele onyo wezo lobiso makasi bongo oba basi wana ba petit wana yo ba peso benga na bana to ba leki no ambalo be makambo te ba tuninga yona répondre silama ozana mboko sale lote 30 na mboko couleur kubuka ta masita vérité plus ces émissions la vérité awa so to lobi vérité te na habité za lisumu awa to bande vérité to beta elo mususu ngé makama mabanga ya ofele oyo na album wata répétez ça mama album wata oyo on est na tu no pe question oyo on est mais album on a ninga mabete n'habité est selonga isa mais ils ont dit moi bien na kati mais c'est qu'on a promotion makasi mais mabanga ya ofele ya bolafa ya ofela mabanga ya ofele za na kati o mo pe mutongo on se na bi non mabanga ofele pardon et pas ofele na bitu mama ofele ba opesi mbongo te elo kwa nga yeba na yo yeba na watati nga ye yeni plaisir sa wata kwa bwaka nga yi par rapport za mutu na oti wata kuzba ba te bele ba pesi ba mbongo ba bwaki bango te bo ofele neni bo la fois zakuna ya nando tanga napona otanga ba kombo pardon nabo otanga ba kombo ti papa so la ndanga na nini na kasho wana eza moi too late moi 2 minutes na kasho bi maka tokangisa ki nabo otanga ba kombo ba to je suis désolé na ba nzembo zo yoka na te ya papa en fait pour boyka ba journaliste était bien so botomboki boyka so fifi si wa pambe si nani ngulube papa en fait au moni poisson d'avril en tout cas Didier Sombo fois baki c'est là on a nzembo wana c'est moi qui l'ai dit et j'assume fois baki c'est là on a nzembo wana pour côté déjà nzembo déjà 1-0 to est-ce que ba clip kasuki ka wana côté nani poisson d'avril nzembo wana kwa champagne so mais là na fête ma plein mérité pe abeti boti rien gratitude nzembo so yo kala te e borasi minga koto yo na soki ni na ngwana pas parti so yo kinzembo peut-être ne bandelo o kwa monde album ne za bien eza que nzembo eza bien mais siko yo faut essayer ngapenda ndezi nzembo mba oto yembela prêtre mo obinga mo na vandi na bi wata o ezaka po o salele nzembo ka po asenga kito apesi mbongo to ndeni nzembo no sense OK ni ba salele ngo pe ba fete ba wa mboba to matala ne papa en fait yo mtali boso boyo ndima na leke chua ba boyo ni ba boba sepe na obla si nzembo ka ya prêtre mboko prêtre wana no tanga kombote hérité habillé faire fali baza génération moko t'as l'hérité yo
On me l'a dit en bâtisse qu'au courage on m'a cassé yozana. Aucun politique c'est pour tikati. Papa. Papa avait l'année de décembre baxilo en bongo na poisson d'avril. Tu gagnes déjà 1 billet à 0 par rapport à Ntimbo. Il se trouve à ce clip. Clip il y a biso peut un clip na biso. Voilà. Na pesa mbote hein. Ya voilà tu okende message. Je te salue, babi sponsor officiel là. Babi tonton mo ya mukuse ya moi soki bakanga ya mwino voilà. Le capitaine de Johannesburg. Voilà Chris qui a été salué. Babi to sarando sala na Paris, to sarando sala. Anniversaire pe kalate. Happy birthday to you in advance. Anniversaire à Mike hein. Oui. Anniversaire man. Ya Mike, jeune pato. Ah jeune pato ça kalate hein. Ils ont les 11. Yo boire mekato te. Mekato. Ndele. Ah tu vois na biso vidéo yo boire mekato na émission nga. Ya nga moninga na montre. So tali nga bonana 12h je sais ozonga comme 12h05. Ah. Oui. Mekato ndene. Expliquez mutu peut-être na bossa na. Non boire mekato na émission nga te. Ah OK, ma fils. Ah? Ma fils. C'est ça. Tu vois la souka. Youssouf Fourala depuis 4 ans, je te salue. Pas trop beau gosse. Tonton moi ya pembe marcas, il parle pas trop. Ah bah t'as balinette, bah t'as vie claire. Il parle pas. Il y a la petite sœur, Bodi, Zara Madesila. En tout cas, Aza le seul moutou. Oh, pour vous n'entendre peut-être oncle Nabiso. Oh, pena benga Christine, na moni profil nous amondo. What's wrong? Il y a un autre bon oncle nanga e-wallet pena. Voilà. Boss Obenzao. On te boit qu'elle a l'amour, n'était hein? Oh ouais. Youssouf, hein? Youssouf Pourada. Wa mundele. Na boire pétrole. Wa mundele. Na kenda uti Cape Town na kanga téléphone. Wana mundele. Ya. Ba lojanga no moni mo botel ni za pembe na mai. Pour moi, c'est pour moi si. Wana nada ni match to kenda na ya so sabi somboka. Wana mundele ya wa téléphone kanga ma. Alors quoi le président Bel Nza au solo ne beaucoup tane Kasinde baloba pe agence Nola NG business but on ça dit vous savez après ça bien faut ya niga za wana faut Zuma za la wana ekenda ka bongo ti oh baloba pe bon oui yo singa mosu na ke boss oh je vais t'appeler pour y aller la force je vais t'appeler mais so que yo za la to Zuma zana fais vert pesa makambo. Voilà, merci. Continuez pour notre comme la souka. Naso lembo note na bois côté. La si. OK. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. James Soro ko a sima pour ba zoa ba ba place en zonga masima zonga sima. Maman poussana to comme na souka déjà. Moi ya le beate. Awa mesdames et messieurs, tozali na katia agence Nola NG Business Solution. Kerti Soro ko appelé sima na biso boy ba comprendre place to sala ki mission awa ezalinde. Ezako place au Bungate. Neto ke Eastgate na Buma wana na ngambu na monde ba chinois. Ozigo chinois okoso leki McDonald's. Na oleki place a wenza ya bikeko okoti na gate wana ozaku na posa tu na te onga na sika na jobu anglais na yebite mwana tu na zote zate ma chérie mon frère wana posa anglais te leka wenza bikeko continue na gate wana kota na kati yo mona omoni kule okule ni wenge ngape maternelle na bosa na okule ni za kule ni quartier so kule ni na anglais blue te nyoso orange omona ni orange ma yo modena musika ebetoka na misuka voilà. Biloko ekende sans problème. Ah, traque bimara chaque samedi traque bimara. Biloko non eta ba kilo nyoso zala ngo o kilo ni ozala on na kilo moko na tinda soki nini awande ekende kitoko na assurance nyoso. Po misusu wana. Agence moko totika ngo bien. Pourquoi boete? Ba agence toi ba koya totika na agence moko awa. Nola NG Business Solution numéro za wana bobenga bo kotika bilo na bino ekokende na assurance nyoso take kokende awa ata mutuka yo okende partout ezaka na ata mutuka eza partout eza Lubumbashi donc voilà ezala qui donc sentez-vous à l'aise boya tellement ebele bozana bino de cité bilo ekoma trop bien chinois le gars yezo chinois zati atoza tout en zara chinois kolekela wapi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Devoir à domicile. TV Zara radio. Moi qui est dans l'émission. TV Zara radio te mame yenga. TV ya boy. Zuyo ya boy na TV. Ma chérie, je te salue na tikio. Tant que boy, devoir à domicile au kokate. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Christelle Kaye. Donc, il est vraiment
to pandi tek na kati émission vérité plus ba bela mino boko kolobate boko kolobate tikbo tika bato balobaka baloba po boko kaka kolobate ah Christelle Joka lobi boko wango na ndenge na binote tokomi na suka merci bisous bye Ken France Télévision, Ken France Télévision, Ken France Télévision, Nemaram. Salande Makam.